mokile kelama esalima mibuhe bele olelo ye banite. Mbote balandi ya vuva mu télévision etando ya bonsomi ya baindo. Totondi penza bino botondi mingi na attention lolenge kani bozali kokoba kopesaka biso. Attention na bino pona kolanda bamaya mutuya oyo tozali komemela bino awa lokola émission mokolo mwa lelo. Émission oyo ekela masena likanisi moko ya kotangisa biso calendrier négro africain oyo ezali bokoko ya baindo tope moko ya bamanaka na kati ya bokoko ya baindo po ete soki boye na kati ya bokoko ya baindo bokokuta ebele, bokokuta mabina, bokokuta mindule, bokokuta boyebi. Nde calendrier africain ezali moko ya bamanaka na kati ya bokoko ya baindo. Lelo na kati ya calendrier africain tozali mokolo nini tozali kozela. Lelo na kati ya calendrier négro africain tozali ntsona mwa zomi na moko na sanza ya mitano na bupimi ya misato pe na mobu mokama na tuku misato na mibale kaka na eleko ya kianzu. Balandi ya vuva mu télévision wana ezalaki manaka na kati ya calendrier négro africain oyo totalisi bino. Tobalisaka yango pe lisusu na manaka ya bapaya calendrier gréco-romain po ete bososoli ekoka bongo kozaela bino pona koyeba kosala ba différence wana nyonso. Lelo na kati ya calendrier gréco-romain tozali bongo dimanche le 24 janvier 2021. Wana ezali bamanaka nyonso mibale na kati ya calendrier négro-africain pe calendrier gréco-romain. Balandi ya vuva mu télévision tosukaka kaka wana te na kopesaka bino bamanaka totalisaka bino pe lisusu ba événement oyo emarkaki mokolo yango, ba événement historique oyo emarkaki le 24 janvier ezali nini. Lelo le 24 janvier na 2001 le président honoraire akotaki na kiti ya ebonga ya bokonzi ya tata mokonzi wa ekolo lelo le 24 janvier kasi na 2001. Wana ezalaki maya motuya oyo tolengelaki pona bino mokolo ya lelo. Balanzi ya vuva mu télévision tosukaka kaka wana te totombelaka pe lisusu na baye nyonso babotama mokolo ya lelo mbotama elamu. Lelo le 24 janvier yo mutu oyo ofai na ndako botama lelo kasi okomelaki biso te pe na baye nyonso oyo bakomeli biso awa tozoyembela bango tolanda nani. Botama elamu Balandi ya vuva mu télévision toyembeli totombeli bambotama elamu na baye nyonso oyo babotama lelo le 24 janvier. Nde lisusu tosukaka kaka wana te na bambotama elamu. Émission mokolo mwa lelo etonda ba surprise ebele tolanda lisusu kuna na régie vidéo du jour nini oyo tomemeli bino mokolo ya lelo. Ngele baboyebo 11 jours ba violer accord oyo Belgique a sali sécession katangaise ndeko na ngai molopwe ba congolais o ba mi bengaka ba intellectuel. Est-ce que bazo sosola mo indépendance? Est-ce que bazo sosola mo o ba bengi souveraineté? Est-ce que bazo sosola tina ba signature oyo? Bazala clair que va servir qui mindele pendant 57 ans, les autres ont 58 ans, parce qu'il faut servir le peuple, parce que le gouvernement il qui servir le peuple, Oyambuta Lumumba, et ça qui écarté à partir du 11 septembre, dans le coup d'État à Mobutu. Vous savez, quand Mobutu a fait le premier coup d'État, il y a des commissaires généraux, qui ont travaillé dans Mbutakasa. À partir ya mokolo wana gouvernement ya indépendance kweyaki
tango ba commissaires généraux bakoti gouvernement ya néocolonialisme oyo ezo servir mindele bandaki wana oyo ye kosala ete gouvernement wana esukisaki mosala na yango le 17 mai 1997 tango kondo Muze Kabila ye bomoni azongisi nani bendele ya indépendance fo botanga sine wana azongisi drapeau wana ya indépendance ya 6 étoiles 5 provinces soki 6 provinces na capitale azongisi premier hymne national parce que hymne national oyo tozoyemba eza mokuse oyo liboso eza molai azongisaki na yango mboka oyo elongwaki na kombo ya Zaïre bazongisaki na kombo ya Congo alingi sikoyo alobi gouvernement donc le pouvoir par le peuple pour le peuple totondi penza bino botonzi mingi balandi ya Vuva télévision bokoba na kopesa biso matoi na bino bokoba na kopesa biso attention na bino awa bozora ba télécommande bobuaka po ba maya mutuya oyo bokozwa yango wapi soki na kati ya etando ya bonsomi ya baindo te biso na bino tolandi bilili tolobaka ntango nyonso ntango tolakisaka bilili ezalaka kaka te po toseka to pepo erapele biso nayebi te soki mpe eloko nini kasi tozwa message tozwa liteya maye nini ya motuya oyo Vuva télévision émission mokolo lelo elingi kotalisa na bino baye oyo bozali na bandako tolandi bilili ya kobakisa ezali penza te nde biso na bino tokoba kaka na kolanda émission mokolo lelo na kati ya etando ya bonsomi ya baindo totondi penza bino botondi mingi na attention oyo bopesaki biso pe tobeli bino bokoba kaka na kopesa biso attention na bino émission mokolo lelo ya lelo ezalaki coordonné na Cordon Kivuya pe na sima ya bilili tozalaki na Tata Mayunga Futila pe équipe technique mobimba ya Vuva télévision totondi penza bino botondi mingi biso na bino tokutani na mikolo mizali koya nsona elamu na mabota mabino bonso Utamokile kelama, usalima mibu hebele, olelo ye banite.